kolala kolamuka eza petit d'été, petit déjeuner na bandako na bino avec Proverbe 30-30. Yesu nde yaya malamu. Kolala kolamuka eza petit d'été, agumama azwa lokumu, Nzambe mobateli motomboli akumisama na ye po toza na petit déjeuner. Yaya malamu eza kaka Yesu, mosusu lokola Yesu azali te. Oh Yesu, nauti kolamuka na pungi, tozali 4h30, Nzambe apambola. Soki Yesu abateli te, toza na yaya mosusu te, azwa na ye lokumu. Nzambe mosusu lokola ye aza te mosantu na Israel. Yesu aza bolingo. Eza na moto moko te abongi na lokumu lokola Yesu. Libanga na talo, liziba na bomoi. Bonzenga na lula, makasi ya Samson, miso na Salomo, mosungi ya kokamwa libanga na talo. Toyembela yo na tongo alelo po la musi biso toza en bonne santé. Kolala kolamuka ezali habitude te. Tika Yesu azwa lokumu. Yenda sikolaka bana ya bato, agumama na ye. Yende Nzambe malamu. Eza na moto moko te tokokumisaka lokola Yesu, ye eliki ya basanto. Atiki nkembo aye na se po abikisa yo na ngai. Alataki ekoti na nzube na sete na masapi po yo na nga tobika. Yaya Yesu yaya nanga, oh Yesu yaya nanga moko. Yaya nanga, nawela yo na moto te. 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 Yaya nanga. Yesu abongi na lokumu po tolalaka tolamukaka eza habitude te, me azolamusa biso na kimia. Yango tozogumbamela ye konetola ye po aza Nzambe malamu. Azwa na ye lokumu, asombi biso na mavalera makila na ye, makila matalo, osikoli biso na pasi. Towela yo na moto te, towela ye na nani? Yesu Nzambe na bomoi, Yesu Nzambe malamu, Yesu mobateli malamu, Yesu motomboli. Azwa na ye lokumu, anetolama na ye. Nzambe azwa lokumu na tongo na lelo tokumisi Nzambe, tonetoli tosanzoli po aza Nzambe malamu. Azwa na lokumu, anetolama sanzolama. Kolala kolamuka eza habitude te. Soki tolamuki na tongo ezali mpona kopesa Nzambe merci, ezali mpona konetola ye, ezali mpona kosanzola ye. Nzambe malamu, Nzambe mobateli, Nzambe motomboli. Alamusi biso na tongo. Eza te po toleki malamu, eza te po toza kitoko, eza te po toza makasi, me ezali po na mawa na ye. Yango na nzembo ya lelo ezalaki toyebisa ye yaya Yesu nde yaya ya confiance, yaya Yesu nde yaya malamu. Eza na mutu moko te aleki Yesu lokola biso,
ezana mutu moko te anetolaka Yesu lokola biso, ezana mutu moko te asanzolaka Yesu lokola biso. Azwa na ye lokumu po aza nzambe malamu, anetolama na ye, asanzolama na ye, nzambe moko te akoki kobatela lokola ye, akumisama na ye. Alors nalakaki bino lelo vendredi ke tokoparle ndenge nini Yesu akomi nzambe. Tozokende na Esaïe 9:5 balobi, un fils nous est né. Ce fils-là a des attributs. Il est Dieu créateur. En plus, il est Dieu créateur. Il est Dieu le Père. Et il a l'autorité sur lui. Voilà pourquoi il leur disait, personne ne connaît le Père si le Fils ne le révèle pas. Yesu alobi, tout en Esaïe, sorry, bolimisi, Bible yango. Esaïe alobi, mwana botameli biso. Mwana wana na mapeka na ye ezali na bokonzi. Esaïe mtaloba. Esaïe 9:5 ayebisi biso yango. Car un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, fils wana, ou abotemeli biso, azali Dieu le Père, azali adorateur, azali le tout-puissant. Matthieu 1:23 lobi, promesse s'accomplira, on donnera le nom de Dieu et parmi les hommes à l'enfant. Mwana wana ou abotami, bakopesa ye kombo Dieu est parmi les hommes. Na français, mais na hébreu Elohim. Na hébreu elakisi Emmanuel plutôt. Emmanuel elakisi Dieu parmi les hommes. L'Éternel n'a ni début ni commencement et n'aura pas de fin. Mais le Fils est appelé Père éternel, un Père qui n'a ni début ni fin. Moi, na babengi Père éternel parce que azane bandelité ana soukate amikela emoko. Alors, pourquoi moi na oyo abimi Père, abimi éternel, abimi nzambe? Dans Jean de 18 à 22, basé sur Saviso, pour sauver tous les Juifs, demander les miracles pour reconnaître le Père. Batonio surtout, Juifs surtout, un miracle pour reconnaître le Père. Elohim leur répondit, détruisez ces temples, en 3 jours, je les révélerai. Les Juifs ne comprenaient pas ce qu'il parlait, il parlait de son corps et croyaient qu'il parlait du temple de Salomon. Donc, le Père entre dans le corps qui est le temple. Donc, Yesu, azali Yende Père, à côté dans le temple qui est le corps, et le Fils pour être Père en esprit. Car tout ton péché, Romains 3:2 à l'Obiango, Romains 3:23 à l'Obi, car tout ton péché sont privés de la gloire de Dieu, parce que l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée, il a fallu que le Père entre dans les temples et qu'il vienne prendre la place de nous qui sommes pécheurs. Alors, tozo bandela enseignement on a sali la divinité de Dieu. La manière dont le Père s'est fait fils. Ndenge ni Père amikomisi mwana. Le fils révèle le Père. Papa azo lakisa mwana dans Jean 14:6 à l'obi. Philippe a tout nié, l'Aksabiso papa, cela nous suffit. La version Souraki, Jean 10, 30 à 33, Jésus leur dit, moi et le Père, nous sommes un. Yoshua leur répondit, pourquoi vous voulez me lapider? Jésus a dit, en réalité, Jésus a zali nzambe.
Mais Nzambe wana a joué à 3 rôles. Nzambe wana joué un rôle à Dieu le Père. Nzambe wana joué un rôle à Dieu le Saint-Esprit. Nzambe wana joué un rôle à Dieu le Fils. Ceux qui n'ont vu na osambela Nzambe misatu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, osa idolâtre. Or Abraham, na vine mobimba, Moïse, Isaac, Jacob basambela Nzambe moko. Yamana tango Nzambe ayeko monisa bana Moïse azobise nini? Abi nazali Nzambe ya bakoko na yo. Nazali Nzambe ya Abraham, nazali Nzambe ya Moïse, nazali Nzambe ya Jacob. Donc batu wana nyonso tu bakoko na biso na kondima, bazali na Nzambe misatu te bazali na Nzambe ka moko. Soki lelo oyo koko sambela Nzambe Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit okomi idolâtre. Oh ba idolâtre ba okota bokonza likolo te. Na banzi pour comprendre wana. Alors exactement maté moko pour comprendre ngo il faut zala okola na molimo pour comprendre ngo exactement o ba benga ngo Brigitte ou bien mapate o eza mikwa faut zana minu pour comprendre ngo. Alors vous voulez me lapider. Les Juifs lui répondirent, tu t'es fait égal à Dieu. Nous savons que tu es le fils de Joseph et de Marie les charpentiers. Bah Juif na Jean 8, sotali na Jean 8, au moment bazo discuter na Jésus. Bah Juif bah lobi boy. Biso toyebi yo oza mwana Marie, toyebi yo oza mwana charpentier, toyebi yo ozali mwana ya mutu azaki charpentier Joseph na Marie. Oza même pas na 50 ans. Comment Zeb sabiso ke yo ozali égal à Nzambe. C'est ça le plus grand problème. Toke na Jean 8. Jésus a dit bango, ils ont Jean 8, mais tout dans Jean 8, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint lui, s'entend assis, il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple en disant, Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, qu'est-ce que tu dis? Bah, il faut piéger. Alors, il disait, c'est là pour le prouver, en fait, de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivant avec des doigts sur la terre. Les yeso avant di na sa bandi okoma na maboko ne na mabele bato ba ko funda mwaso wana mutu na mutu yeso bandi webse masumu auto sa na butu mutu na mutu le azaki atali makambo ya salaki akimi atali makambo akimi. Alors bato no sole ba kimi Jésus webse mwaso wana kende na limbisi yote. Femme lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Là-dessus, le pharisien lui dit, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, où je vais. Vous jugez selon la chair. Jésus n'a pas pharisé, pas comme au potana. Aïe, si bango bino bozo juger selon la chair, bino bozo juger. Boyebi place na wuti te mengana yebi place na wuti. Bango ba yebi c'est que to yebi yo. Ozali mwana ya Joseph mwana Marie. C'est-à-dire bango babani ko ridiculiser Jésus bazo kitse lokola mwana charpentier, mwana Marie, mwana Joseph. Or Jésus nanzambe baza mutu moko. Alors le calcul élémentaire nous a appris que 1 plus 1 égale 2. Mais la religion par Jésus nous apprend celui-ci. Jésus leur dit que lui et le Père formaient une seule personne. Alors les Juifs comprirent qu'il se faisait égal à Dieu et cela pour eux était un blasphème. Il prit des pierres pour les lapider. Comme il dit à Philippe, je suis dans le Père
ils dirent encore aux Juifs qu'il était Dieu, tandis qu'eux le connaissaient comme le fils de charpentier. Jésus a yebisaki Philippe que azali nzambe. A yebisi biso ba Juif que azali nzambe. Bango bazo soye lokola mwana charpentier, mwana mari, mwana papa oyo. Azanga papa, maman wana babalaki déjà na zeme ezali lokola injure. Mais viens me comprendre le mystère, prenons l'ancienne. Pour te comprendre le mystère, prenez l'ancienne alliance, Ésaïe 35, 4 à 6. Elohim a prescrit comment il devait descendre du ciel pour se faire fils et sauver l'humanité, mais les signes l'accompagnaient dans Luc 7, 18 à 23. Cette promesse s'accomplit. Na Ésaïe 35, 4 à 6. Ésaïe 35, 4 à 6. Nous avons le temps à Ésaïe 35, 4 à 6. Nous savons que Matthieu, pour comprendre, il faut vraiment oser la mine. Nous sommes en minute pour comprendre. Ésaïe 35, 4 à 6, c'est le bas. Ésaïe 35, 4 à 6, à l'objet. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvrira les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. Nzambe azo promettre na Ésaïe 35, 4 à 6 que yemoko akokita, akoya ko sauver, akosala ba miracle, akoya ko sauver bino. Nzambe na préscience na ye, azo lobela bino ke akokita koya. Alors Nzambe asali nini, eza lokola film oyo totalaka Eddie Murphy. Eddie Murphy, un prince à New York, Aza Yemoko a tourné 5 rôles. Il a cité Eddie Murphy, Aza 5 personnes, Yemoko a tourné 5 rôles. Et ça li rôle Nzamba Salaki, tant où yaki, na se lokola à Jésus, bo continuer ce tika qui na likolo, Azaki toujours en contact na papa naï. Donc place wana foza na molimo pour comprendre parce que awa Ésaïe 35 et lobby que Elohim a bongisa que Ekosala Mandeng wana peli que 7 18 à 23 promesse et kokisami. Quand les disciples des gens qui avaient les révélations du prophète Ésaïe virent les miracles et apportèrent cela à leur maître Jean, et celui-ci voulut se rendre compte si le moment était venu, alors les Juifs se souvenaient que l'air aillait dans les temps de Moïse quand il se purifiait pour l'arrivée d'Adonai, avec puissance, leur fera dire à Moïse d'aller lui seul à la rencontre de El Shaddai. Alors les Juifs s'étonnaient que cet Elohim, que les ancêtres n'avaient pas la chance de voir et le voyaient sans qu'il leur arrive quelque chose. Ils se posèrent des questions. Comment Elohim est venu? Natango yakala, Moïse, na groupe na ye ya bato babimaki na Égypte, balingaki bamona nzambe, me nzambe akitaki na makelele na babruyi na nguya, bana Israël baganga babi Moïse yo moko ke nosola na ye biso tokomona ye te. Mais sikoyo batu ya tango ya époque ya Bible bakamwe ke bakoko na bango babetela bango masolo ke nzambe azakokita na nguya na makelele puissance tokomona te, bakamwa Yesu azobisa bango mwana charpentier azobisa bango ngai yo naza nzambe, ngai yo mobikisi, bakamwe ke gloire wana o Moïse amonaki nguya wana bamonaki ezali te. Mais tango Jean-Baptiste ali ko se rendre compte, ba disciple Jean-Baptiste ba yebaki mate ya Jésus, ba yebaki révélation, Jean-Baptiste akotuna soki ngongango ekoki, akotuna est-ce que yonde Messie ou bien to zela mutusu? Yesu alobi na lobaki yango na Isaïe 34 6 à 7 narokita ba boite ba wando sauter ba miracle les osalama batu ba kufa misu bazomona batu oyo ba buka na makolo bazomona ba miracle les osalama. Bible zo ba banda mukolo wana ba disciple nyonso a Jean-Baptiste batika ki Jean-Baptiste balandi Yesu parce que ba Jean-Baptiste abisa bango voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et si kanini Jésus Nzambe aye kokita lokola mwana esika révélation sur mi mwana ba disciple ba tiki Jean-Baptiste ba komi kolanda Jésus pour ba yebisa bango ke à l'époque mutu bando sa ba miracle mutu oyo akoya ye wana nde le Messie o a sauvé le monde. Alléluia.
bolimisi. C'est-à-dire Matéa oyo ezali Matéa mo makasi na salaki tableau nango pour comprendre awa yango. J'ai Elohim, Elohim eza Nzambe. J'ai entra a entré. Nzambe a koti na Jésus. Jésus a aboti azo représenter le Père, l'Esprit, le temple, le corps, le Fils. Donc Jésus est moko azo représenter le Père, azo représenter Esprit, azo représenter sur le Fils. Donc Nzambe a koti na Jésus ou azo représenter biloko misato. Mais bazane ka mutu moko. Oh, il faut tableau monene pour bato ba comprendre. Alors, tous on continue à Matthieu na biso. Na koma ki yango pour isa enseignement fu to tangango na kaye nanga. Alors ba komi tuna ndeni Elohim o akitaka na nguya akitia wa nguya zate. Alors Ésaïe 7:14 dira la jeune fille vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et Matthieu 1:23 nous confirme la promesse s'accomplira et on donnera le nom de Dieu et parmi les hommes à l'enfant. Mwana oya botami oyo vierge akobota bakopese kombo Dieu parmi les hommes. En hébreu, Elohim est le pluriel des noms de Dieu. On ne dit pas Dieu le Fils, mais le véritable Dieu. Ésaïe 9:5 dira un fils nous est né. Le Fils là a tous les attributs de Dieu créateur et en plus, il est le Dieu créateur, le Père éternel. Voici pourquoi il leur disait, personne ne connaît le Père si le Fils ne le révèle pas. C'est-à-dire, Elohim et le Père, lui, ne se séparent jamais avec le Fils. Elohim et Oezali pluriel à combo banzambe, à se séparera jamais, na Fils nae qui est Jésus. Il faut comprendre. L'éternité n'a ni de début ni commencement et n'aura pas de fin. Éternité, ezali ne bandelité, ezali na soukate, ozapi na soukate. Ezali ne bandelité na soukate. Mais le Fils est appelé Père éternel, un Père qui n'a ni début ni fin. Le Fils, Jésus, babengi Père éternel, parce qu'il y a une bandelité, azapi na soukate. Bon, maintenant, son Père viendra quand et pour régner où? Car le Fils est pour l'éternité. Ce qui Yesu azali mwana. Ce que tatana royara mu colonie parce que Yesu aza pour l'éternité. Donc Yesu yemoko ndaza tata, yemoko azali mwana, yemoko pasa Saint-Esprit, azo jouer kaka trois rôles ma mutu moko. Faut ala na esprit ya munene ya kokola pour comprendre makambo. Elohim c'est pas un pluriel des noms de Dieu par excellence ou par majesté, mais c'est Dieu lui-même, l'Esprit que le Fils est dans le Père, entrer en esprit pour sauver. Expliquez cela au tableau, car Malachie 3:1 nous dit ceci. Malachie 3:1 que G, on a outé l'examen dans le tableau, Ezali Elohim, à côté na G. G épaissit le Père, Esprit, Temple et le Saint-Esprit. Elohim leur répondit, détruisez ce temple en 3 jours, je vais les révéler. Tango na Jean 8, Jean 2, 18 à 22, ba Djuf, Bazoluka, miracle, le Père qui est dans le Fils, Jésus, a lui beau détruire le temple Oyo, na kotonga on a 3 jours. Bango le bata la temple, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ, au lieu de bata la temple, bango bata la bâtiment. Et après, à Koufi, on a parlé bobo manzoto oyo, après 3 jours, on a fait quoi? Boyebi histoire n'est salamaki. Boyebi histoire à Jésus n'est pas quoi. Donc, il a fallu que celui, même Dieu, qui a le sang, sans virus de péché, vienne nous sauver, car le sang de bouc et de vache de l'ancienne alliance ne pouvait pas nous couvrir nos péchés, alors que le sang d'Elohim, seul pouvait sauver le monde. Ce n'est qu'après la résurrection que les Juifs vont comprendre. Nathan, Ancien Testament, et à la cas
chaque année grand sacrificateur a recoté dans le temple parce que tout ça nous avons divisé en trois. Tout ça na parvis, tout ça dans le temple et puis tout ça dans lieu très saint. Ils ont divisé en trois. Alors bandimignon surtout à mokili bazaro soukaka na parvis. Seuls les grands prêtres ndazaro zoa même to tabato ngombe à côté na moti na lieu très saint et sika wapi akosenga masumu. Okosenga pardon masumu. Or ba pardon masumu wana nyo surtout. Makila ngombe, makila taba, makila meme ekokaki ko couvrir, ekokaki ko limisa mote za ko couvrir. Yango no moni ba l'ancienne alliance biloko wana surtout za ko couvrir ba péché. Alors que sans ya Elohim, Dieu en pluriel, ya Nzambe mokili na likolo, yango kaka nde kokaki ko sauver mokili. Mais ba juif ba ko comprendre après résurrection, tant que Jésus a secoué, nde ba ko comprendre que non, makila mouton nde ko sauver biso. La Bible nous dit sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Hébreux 9, 11 à 22 et confirmé que ceux qui makila ma yesu etangaki masumu na biso ekolim samate. Cela veut dire que ça ne vient pas du monde. Lui ne tire pas l'origine à qui que ce soit, mais lui-même tire l'origine de lui-même. Et autres sangs viennent de père de pécheurs. Yé atiraka origine na ye et pas batute et pas nilite atira origine et pas yemoko. Mais makila basumu kinyonso ye makila na yende ezo a sauver ko inonde probik sa masumu nyonso tuana. Le fils qui vient est appelé père car Dieu le fils est le père et c'est dans le corps du fils qu'on a cloué pour faire sortir le sang. Tata o azoya azali nzambe mobikisi. Mais pour makile bima, il faut makile bima na nzoto ya mwana oyo batiaki na kuluzu babeti basete makile bimi pour makile sauver. Et que le monde soit sauvé. Selon Jean 10, 18. L'amour du Père en moi, c'est parce que je donne ma vie et personne ne me le ôte. Jésus a dit bolingwa papa ezana kati nanga. Ndamoko nazopesa vie nanga mutu moko azoboto la vie nanga te. Nazopesa vie nanga pona sauver bino. Donc je crois n'expliquer bino ndenge nini mon père a commis mwana. Ndenge nini Yesu na Nzambe baza mutu moko bazo travailler ensemble na Saint-Esprit. Na laxi bino même tableau. Manière dont le père s'est fait fils. Pour te mokileza la sauver, il fallait Nzambe tata akoma mwana. Pour nzoto mwana nde fallait babeta basete pour ebimisa makila oyo soma masumu na biso. Soki Nzambe akomaki mwana te, akitaki na sete, ako sauver biso ndenge Esaïe 35 4 à 6 ezoloba mbeti lelo tozaka bato kotelengana. Mbeti lelo tozaka bato passe. Donc mateya oyo nayebi ete molimo na Nzambe kosunga bino eza mateya moko eza donné à n'importe qui te po ezali bisikiti te mais ezali mateya mikwa. Soko za na minute o comprendre nango te. Faut za na révélation po te ya biloko oyo. Bato belé bakoya bakotika koyebisa bino makambo te po bayebi yango te. Po yeba masolo oyo il faut za la yaya Yesu azala yaya na yo. Yaya Yesu azala mobateli na yo. Yaya Yesu azala motungi na yo. Yaya Yesu atambola na yo. Yaya Yesu azala na yo. Comment fils Nzambe akoti na nzoto ya mwana pour sauver mokili. Yama balobi tout fléchit tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Mabolongo nyonso ekofuka mela kombo mosusu te kombo ya Yesu po Yesu azali Nzambe akomi mwana po abikisa mokili. Je crois dans le bien on a lingala facile. Maman mo buta benga ngala lui pasteur yo maté nous a maté facile. Ozo expliquer facile o batunso ba ko expliquer te ba senga ka bambo. Yesu azama malamu. Yesu azama mobatel. So sambeli banzambe misatu Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, ça idolâtre au côté lola te.
Yesu aza bolingo. Mateo eza makasi. So comprendre te benganga na ko expliquer ngo bien. Mbala sima na ozwa ma tableau na expliquer bino ndenge eza na tableau. So bo comprendre te bo tanga ba verset na pesi bo mona ke Nzambe amikomisi mwana po babeta sete na mwana makila mwana esomba masumu na biso. Yangwana azai koloba yena papa baza bomoko bakabonaka te. Soko kaboli Dieu le Père, Dieu le Fils, yo bimi idolâtre. Pour Père na Fils na Saint-Esprit bakabonaka te ba mutu moko. Yango moni na transfiguration batu misatu babimi. Et ba apôtre ya Jésus balobi non to sala ba tante mibale awo misatu. Moko ya yo, moko ya bato mibale babimi. Nzamba Yesu abisi bango boyebi te akabola nkembo na mutu te. Bible lobi ba 24 vieillards na ba 4 êtres vivants balobaka nkembo na trône moko ba trône ya misatu te. Bagumba melaka mokonzi moko trône moko ye wana Dieu le Père, ye wana Dieu le Saint-Esprit, ye wana Dieu le Fils. Na lola trône bakuti ka trône moko bakuti ba trône mibale te misatu te. Yangana bato bayaki na transfiguration baninga bazwa problème pona webisa Nzambe to tonga batante misato baninga bakokisa Yesu na Moïse, Yesu na Eli bakokani te bazata lolenge moko te. Gloire à Yesu akabola na mutu te. Pour comprendre biloko oyo il faut zala na mayele ya makila na maite, il faut molimo na Nzambe za na kati na yaya Yesu mobateli na biso. Tuwela yo na moto te yaya nanga nawela yo na moto te. Yesu abongi na lokumu bien-aimé. Tongo lelo ezala tongo malamu. Kosambela rasusu Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit te. Kosalaka ba signe ya ba Je vous salue Marie te ya ba catholique. Soko sambelaka, sambelaka kombo ya Yesu. Na likolo na se kombo pesemeli biso za kombo ya Yesu. Nzambe le Père, Adonai, El Shaddai, Elohim, Dieu parmi les hommes. Nzamba batela bino. Yaya nanga moko, yaya nangai, yaya nanga moko, yaya nangai, nawela yo na moto te, yaya nanga, kita osala e, yaya nangai. Mabele fongwa mae likolo eningana nawela yo na moto te fongola bato a sentinelle miso towela yo na moto te towela Yesu na moto te losambo nange ali Nzamba fongolo miso Nzamba faire comprendre yo akomiso na dimension nga na komi oko comprendre connaître la ye to komisie na kombo na Jésus Christ. Merci. Yaya Yesu.